wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne MJ Télévision dans les comptes de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, yalelo. Et continue sous na banda kuna bino, et continue na ba chambre na bino, et continue na ba salon na bino, na ba voiture pe na ba bureau na bino. Donc lelo na eko bete la bino lisolo ya Ferregola parce que jour J-22, tout kalika na 22 jours pour concert ya Ferregola. Et betamana stade des martyrs dont l'artiste aza vraiment que ça la effort pour un concert wana et les cananenge moko penza ya bien quoi parce que Ferregola aza vraiment que c'est pour monnaie. Hein? La preuve année que tout le monde a déjà sorti ya nani ya pub wana vraiment sur taliango au sentir que oui artiste vraiment a perçu le meilleur au azanango. Hein? Donc, qualité, il y a clip, et ça s'appelle déjà réussite totale, il y a concert, il y a Ferregola, il y a les 24, donc dans quelques jours, Donc, et ça vraiment, il y a Kohinda parce que Ferregola, na bagolo, tout va se sensibiliser. Je crois que nous sommes moi, doute par rapport à concert, il y a Ferregola, tout va se poser beaucoup de questions, voire même Ngamoropé. Est-ce que vraiment Ferregola Robeta? Mais Dieu merci, c'était avant-hier. Namona qui déjà panneau publicitaire na rond-point Mola Rwana et ça lit bien et puis partout déjà panneau ezali banderole ezali. Donc merci vraiment na bagoloa oboza kolakisa amour na bino et pas ya Ferregola boye vraiment des akabolingwana bokenanti na suka le 24 juin boye bandaka boye mona to comme le 24 juin boye stade baba qui fongama 8h to komi pe 12h bat bazate 13h 14h 15h bat bazate mais na bi avec Ferregola les padres pas Zouri à Jésus de Nyon c'était bi que Nyon so ekoleka vraiment bien donc concert il y a Ferregola eza le 24 juin. Le 24 juin, mais je crois les 10 et les 11 artistes Ferregola a se produit sous les États-Unis. Oh, mais mon orchestre n'est pas J7. Est-ce que ba mission ba ozonga parce que orchestre et ça a 17 ans ba voyage à côté Ferregola même artiste na que ba bima ba kende Europe au nani Amérique ba kenda te mais cette fois-ci Ferre abi azo sepelisa ba musicien na e on a vraiment na lingé beaucoup plus dani chimanga donc ce production a fait zala après concert à stade des martyrs parce que moi ko bangezali ba mission ba voyage na bango te nde bazokende bongo est-ce que bakozonga nde comme ça tabi ilunga mutalibosa bana ko kima ilunga so ake ozonga sutake libera choli mais tous ont souhaité ezala bongo te tous ont souhaité orchestre nyonso nde ba voyage ba aux États-Unis bazonga pepo ba ya kobeta stade des martyrs parce que eza vraiment événement munene ya stade des martyrs je crois eza date moko historique c'était prévu ezala le 30 juin mais malheureusement Ferregola tiango le 24 juin to ute pe komona Ferregola kutanaki na général Kasongo na cadre ka ya sécurité parce que alingi vraiment sécurité ezala assuré jour wana alingi sécurité za assuré je crois voir même temps akutanaki na nani na administrateur ya stade des martyrs Ferregola asinga vraiment discipline ezala discipline bat bosa mulongo bokota na mulongo et ateke boandi kokota na désordre boandi ko panza biloka batu non Gaulois tout bozala discipliné. Tango zoya concert yebake na concert na ko musique bonne musique ya papa Hervé na ko bina bizorbi ton concert ezosi la kobuka kiti ya stade te ko iba mutu téléphone te ko sala buzoba te concert esili mwana benda na zonga na ndaku na yo. Commentaire bossa lobi na tongo na ba kwenka ndeza bossa commentaire bo commenter se Ferregola beta qui bien se Ferregola beta ma be se Ferregola ça qui plein
Donc point d'interrogation. Donc évolution stade des martyrs eza koleka bien, eza koleka vrai bien. Eza koleka vraiment vrai bien. Donc lelo mingi yaka stade des martyrs, mais le quoi eza tobeta maso stade des martyrs, rien n'empêche peut-être na actualité musicale mususu. Quand ya Lambio Dani Chimanga, gouvernement Sundoli yango ministre de la culture et art, aboy ko reconnaître Lambio comme artiste et musicien. Mais fali pour par le quoi zané mutema munene a mutema mawa apesi $50,000 pour Lambio akundama. Donc quand Lambio nga bima samedi, nga bima lobby samedi le 3, ba poussi yango ekobima le 10. Sorti encore à Lambio za le 10. Nyon soane za grâce ya fali pour apesi $50,000 pour Lambio allez la ma bien pour Lambio akundama. Coup de chapeau à l'artiste. Donc boende zaka vraiment ba musicien boende zaka ce bobo sala ngo peton ba artiste baza vivant et ça bien hein au moins ko sunga bo mbongo fali pour pesi na famille à Lambio pour balela Lambio ceux qui ont pensé qu'on a Lambio de son vivant et nga pesa susu bien makasi Lambio akufi na AVC ane amambo belé mingi araba souci mingi araba choc. Ba maramso marché bien te ça la pe que mutu ça là ba AVC wana ce n'est que normal. Donc tu ba ko sunga ba artiste na biso ton bazana non envie tu ba ko reconnaître bango et surtout que baza ba monument ba pilier pour la musique congolaise na biso. Et puis gouvernement na biso vraiment bosse mambo soni hein Lambio aza mission ko ba mission nyonso. Azande mon le quoi ba papa we bazande mon na ba Koffi Olomide azande mon na ba Fally Ipupa na ba Ferregola donc bino bobi misambongo soka artiste akufi il faut ezaka Koffi il faut ezaka JB il faut ezaka Fally il faut ezaka Ferre non ça fait vraiment mal et puis ba musicien côté na bino mokopé il fait moi organisation moko ezala bo créer moi ba cotisation ba nini pon de ko na bino kundama. Quelque part, fallait avoir une raison. Ami benga, kaza roi, kaza king, hein? 50,000. On peut s'attendre italien, nazo sala oyo ezali ponanga, o eza utile ponanga, fallait bimsi 50,000. Abi Lambio akundama. Mais 50,000 apende bimi, nebi ke nyo sote monana. Bandeko bozumbongo e pas Fally Ipupa. Oh Fally Ipupa pesi bio 50,000. Bossa la ba obsèque ya Lambio très bien. Ezate on a 50,000 wana famille Monica a 10,000. Oh boko ko sombe Lambio cercueil ya mabe boko latsa Lambio so bilamba mabe non. D'ailleurs Lambio de son vivant alinga kinan mambo lata. Donc Lambio allez la ma bien maramnyo so eleka très bien. Je crois déjà qu'on a une chaîne na biso bo bana déjà ko zwa vraiment ba actualité par rapport ya makambu ya matanga ya Lambio et puis on a profité na souhaiter ba joyeux anniversaire na papa chéri Bina Dama Moto Pamba donc joyeux anniversaire papa chéri lelo papa chéri a coxi 56 ans donc ça s'est fait bana BCBG bisika bozali vraiment na minito biso tout les lots vraiment to bien soka zebuka longue vie à toi papa chéri Ferregola dans 22 jours azako se produire na stade des martyrs organisation ezakitoko na sepeli na moni ba panneau publicité parce que bazaki na boule concert ya Ferregola ezala nile bané déjà ko boykotango tant déjà muto ko ta doute oba est-ce que faire écoute obeta nete atika ba aventure faire ko se produire te faire azana poa na obeta stade des martyrs te non obeta nae la preuve ane clip au faire à Saliwana écoutez mbongo ebele et pib plutôt pib écoutez mbongo ebele pib wana et puis tala énergie Ferregola bimisi pib lokola clip tika benga ngata clip parce que dans chimanga pib lokola clip non Ferregola coup de chapeau donc biso tout au sambela ka concert wana et réussir
concert wana est réussir parce que nayebi que concert wana banko betama tout le temps ezaki ovandi ne ba concert ba Zénith ya ba Zénith ya ba JB ya ba werande bande ko beta movandi esika mo bozoyo kango concert ya Ferregola pe ya Martyr koza bongo eza ovandi place mo bo na kapela o wapi ozo ka concert ya Ferregola eza ko beta. Donc, na zone zima que faire à la plein. Na zone zima que faire gola côté musique ou na bangela kete, côté musique na bangela kete. Donc faire gola au beta concert wana ko beta ma ele kapé bien pour na bi na concert wana ba golwa ka temba ozala. Donc ba nani ba warrior pe ba ozala. Ba warrior ba ozala ba spiritas ba kozala. Ebele pe ba ya pe pour la koseka n'est-ce pas warrior mingi na yebi ke ba ya pour la koseka ba otaswe Ferregola salimpia ka ceux qui concert à Ferregola bat makoti ceux qui sont eza malamu ceux qui lumière eza malamu na yebi ke nyon so eleka bien parce que faire aza ko se préparer mais to sambela ka ne ba musicien Ferregola ba voyager na ba musicien pour les États-Unis ba musicien na vraiment ba zonga pour nga ku Ferregola so comme États-Unis kanga bango ba passeport na bango kanga bango ba passeport pour ba bouger te parce que bato ebele bazo soupçonner ka ilunga babi ilunga ozonga te bande msu babi Gigola vraiment ça musala bien bisika zo c'est la Ferregola musala bien non je crois que Gigola qui a envie programme wana ezala qui déjà programme wana production États-Unis ezala qui déjà contrat na ezala qui déjà signé donc nyonso ekoleka bien par la grâce de Dieu Ferregola concert ekobeta malango na yebi ke délégation pe ko uta poto pe ko ya po Ferregola binde ba ke États-Unis to ba ozonga bazoya pe na délégation ya ba fanatique ya ba golo o bazana États-Unis ba golo bazana na Canada bango pe bakokita awa pona ko assister na concert historique ya Ferregola je crois bala wenge pe nyonso ba ozala wenge nyonso ba ozala wenge BCBG bakozala wenge maison mère bakozala wenge pe anani ya Adolphe Tonia pe kozala donc concert wana eza historique vraiment pour biso MJ télévision tokozala wana déjà à partir ya 8h concert eza historique mais chose grave jusqu'à présent wera nanu alobeli concert OT artiste musicien tout soutenir pe ba musicien na biso Ferregola aza mwana o awuti na wenge aza mwana oyo wera abimisi na maison mère de wera oza mutu mona moment oyo il faut olobela penza concert oyo o sensibiliser batu ke non Ferregola ko beta le 24 bino nyonso bozala wana bana la zamba bino nyonso bozala na concert mais jusque là wera alobi na eloko te to éviter qu'est-ce qui se passe to éviter vraiment ceux qui ce 12 ans ezalaka na wenge continue kati et continue kaka na ba musicien nyonso botozo ebate héritier to monaki bino nyonso bo soutenaki concert à héritier bosa ki banini bo lança ki appel na ba fanatique baya mais ya Ferregola eloko moko te papa chéri yona Ferregola courir les bien mais jusque là eloko te weranson eloko te ata weranson sali yango te ba kakol bazali ba kakol pe bozali wana boko ça on peut vous soutenir ndeko la bino ata bandeko pe boka na maison mère o bolongwa boko ki pe ko sala ngo wera soki osali yango kozala bien ekolamusa osusu nayebi ke ya Noel ozala no mutema munene yo mutema bo papa en tout cas mekana koloncer appel po na bagolwa po na bana wenge tout baya vraiment na concert oyo ya le 24 jours parce que ça concert mo historique oyebi ke wera so osali yango penza appel ko yangia de la forêt nayebi yo so ozu pe un micro lobi ke non na obenga bino tout bala changu bala la zamba boya le 24 juin na stade des Martyrs. Nayebi que concert wana kozala foule kozala plein à craquer et puis kozala bien makasi bien na mystique a fourmi pe pou yemo pe vraiment de la forêt na kati ya concert wana sala bien donc Ferregola on dira zala ka yemo ko eda nichimanga on dira za yemo ko on dira za muto ko soutenir yete oyeba bloka bon mo sala pe mutu passe sala pe mutu mo ba souci
yo ba kisuba oloba o faire yango akondi depuis Gigola kufa na récupérer santé na été babilo ka boye vraiment muto a récupérer santé ndeni muto zo vivre à vie à solitude na minute o faire azalokola ye moko muto soutenir ye na concert o azate ye héritier bino nyonso bo telemaki ba Kofi Olomide bino nyonso bo telemaki bo soutenaki concert ya Ferregola mais Ferregola bo tiki concert na kaka boye muto azolobela ngo azate non ezala tour na tour te ezala tour na tour lobi pe ezape artiste musupa ko beta en stade des martyrs yo po ozanga bato soutenir yo mais na ebi ata bo soutenir Ferregola te Ferregola ça la pleine aïe ça la pleine parce que asa disque ne déjà na marché hein Ferregola ça la plein bisorbi na ezali ko bin sabat na ebi bele bakoya na kabatala concert à Ferregola bata so qui Ferregola vraiment kokoka so qui Ferregola vraiment ko beta bien Naebike, yazane Jésus de nuance et ratakate donc nuance koleka bien nyonso ekoleka lango bien mais yangiama c'est pays sa mwana fera mwana wenge fera bandi wenge mwana mukie makasi yangiama hein c'est pays ça e ata moi 2 minutes kaka 2 minutes ka ko lancer ka appel o lancer message non na ba fanatique wenge na ba gaulois na ba kinois tout ba ya concert wana ça la bien et que ça la bien donc biso na MJ télévision to bete ya concert au CT parce que ba jour etikali ya kotanga ba msu bandalo ba o joango pe e ko karaté ezo umela to koti déjà mois de juin le loto ça le 2 juin dans 22 jours concert ya Ferregola na habité ba golo ceux qui va s'organiser comment na habité parce que bande comment ba golo na zaki na bango ba bi que non ba t-shirt et colata ma vraiment ya nani ya Ferregola ba banderole na stade koza partout 24 communes nyonso et ko kita na stade des martyrs et ko kita na stade des martyrs donc concert oza concert moko historique concert oyo et là mon la sepeli kaka lokola la police tabiso vraiment de esimbi penza concert en sécurité et koza assurer donc de konyo sozo ngoya stade des martyrs pour la concert à Ferregola oza na mo ba doute zo ba suena kei et comme lokola concert à Fali batu ba kufaki batu ba zokaki non cette fois-ci ba disposition ezwami déjà pour na concert wana pour que ba dégâts ezalate ba perte ya vie ezalate nyonso ekoleka très bien écoutez les cas très bien général ka songo mo pa ozala wana et puis ba ambulance ekozala na pour na bandeko ba kokana ba ombe étouffement te ba ambulance ekozala na donc nyonso eleka nango bien biso MJ télévision to ozala déjà à partir ya 8h to ozala na pour na kolakisa bino ne ba bazokota to ozope quelques interviews pa ba ne bazokota ti concert bana dans des concerts aussi là après concert peut sous peut sous interview tout na point de vue à moko na moko ba peut sous impression la bango ce concert wana l'équipe bien to ce que l'équipe mabe to koyoka ngoka wana to yoka ngoka wana ba warrior pe o boza ba Saint Thomas o bo tchaka tembe les 24 bozanga te na stade des martyrs boya parce que ça système a bic rouge tout ça comparaison to comparer concert ya Fali concert à Héritier concert à Ferregola tota siko nani aleki nana embaki bien nani abinaki bien que baloba ke stade des martyrs zara likambo plein et alikambu ya kobeta bien te mais ya Ferregola emoko abi abi bo comprendre que yenda za mokonza rumba bo comprendre tika et asomo o concert ba nyos ba o concert ba cholaki siko yebisanga na Dani Chimanga ale ya bosko Ferregola ake lukao na emba mabe te na sala swendeni non na bi ke concert e ko réussir et surtout que ba golo lokwa bino pe bwana mino ba to défi ko relever défi na bi vraiment bo sala tout concert na bino et réussir bo sala tout concert wana plein ezala parce que ba plein mingi sama na ba concert ezala na ngate ba fanatique ya artiste moko ne batondisa même voir même concert à Fali stade des martyrs ba warrior ka tene batondisa stade ba gola pe bazala na kati ba fanatique héritier pe bazaki ba fanatique a fabricas pe bazaki ba fanatique a Kofi bazalaki ba fanatique a wenge bazalaki do ezala na nga bongo de même aussi pour na faire to mona catégorie nyonso ya ba fanatique ba musicien ba ozala pe wana
ba fanatique obe balinga o bakumisa Moïse Mbie ba mpe ba ozalana et surtout église cité Bethel babi ba kozanga te parce que Frère Egola aza mwana mwana molimo ya Moïse Mbie babi ba mpe ba ozalana pasteur Moïse Mbie mikolo azolala tazo sala vraiment ba prière pour na concert wana zo bondela pour na Frère Egola pour que concert wana ait réussir totalement. Je crois déjà que mon a qualité, il y a pibwana et là c'est que Frère Egola ko sala plein. Frère Egola ko sala plein concert ekoleka kitoko ya kitoko. Mais ouais tozo zela yo nde ya Noël ngiama tozo zela yo vraiment au lancer appel na ba Gaulois na bana wenge tout. Do bana wenge bozanga te. Diego pesi to monyo jour na stade de Martyrs et ça bien au bois kata, au bois kata. Le 24 en concert à Frère Egola et que ça la vrai bien donc tokomi vraiment na souka il y a analyse populaire na biso ya lelo merci na la première dame d'Orléans mama Nima mama Mami Wanja motema papa Misha merci na bino nyonso bolinga nga Sylvie Bahati merci na Dani Chimangalogie merci na Kelly Kungiston na kacha mwanda merci na Rigen Chipamba Diogo Ebulema ngana bino tokutani mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ Télévision bonzambe toujours bye bye. MJ TV vitesse wapi abonnez-vous